bino batu bola nanga na minute oyo na chaîne na biso kitoko bino mo bomo ande ba bimisinga elengi na chaîne na biso aime la grâce TV chaîne moko kitoko ya makambo bien po bomona ka makambo boye bomona ba Samantha Mushi bomona ba kingandi chaîne moso ezate chaîne moko kaka chaîne aime la grâce TV. Voilà, bana poto bana Luanda bana Afrique mobimba pe Europe mobimba eloko la bino yangoyo papa Alberto Saki avandi kimia te yanga nya bato ya mama Maya basali biso eloko moko ya propre na lobaki boy soko uti kote ya Kimbangu ozoya okomi na Don Miguel na ngambo kuna okiti yo muto ko uta Kimbangu okokati prince okati okiti na ngambo okati premier prince deuxième prince okomona yango ezawana yo muto ko uta kote ya golf doge okokati prince te tango zokita kaka mbamo na yango moko ezotala parce que eza juste na boulevard na prince amunene pour la bala photo ngala bino bolinga wifi trop awa pe papa Alberto alobi akotika bongo te atieli bino wifi eza 10 sur 10 bambetu no mo moni bambetu eza kitoko makasi asuki si bongo te asali bino pe toilette na yo ya kitoko yango eza awa o Luanda mai ezalaka te mais ya bundi quand même pona bana pona population atieli biso na mai ezali donc rien à discuter hôtel est propre to beng sibinoka ebele numéro yango les affiché wana numéro yango wana ozana poto olingi dezo sa réservation na yo obengi papa Alberto Saki yanga nya mama Maya oyebisiye nga déjà nazokende boye na boye osali ndeni moko bosalaka tango kokoma kaka wa chambre non déjà ikozala réservé en tout cas na belele bino ebele eloko ya bien yango eloko ya propre bisika ya bien okiti na prince okoti eloko wana ndezo bomanga et ateke okoti boy o mbule beti okenya ta ba potopoto pe apa ozo sauter avant okoma koto lalaka ah ko ta potopoto ezate okiti na prince obimi ba mo c'est si bongo te ah est-ce que yo soko ça étoile ndega étoile à lobby donc ah kutu matata ezate donc Kitina Prince au côté soit bala donc Alberto Saki Maya donc ozana mbetu na kitoko ozana mwa frigo na yo bisiko ko tiaba biloko na yo ezana makelele te na niveau ya nyeke ezana makelele te makelele ezate donc oza à l'aise au Kitina yo au côté mwa frigo na yo ezali mwa télévision na yo ezali mingi wifi eza ofele ndenge kokoma ndenge koba peso ka code ndenge okota na téléphone ti okozonga na soki poto soki Congo soki Brazza soki Point Noir soki États-Unis soki côté New York bizongelela biso to lobaka avantage donc ozana à l'aise na lingi bino mingi na insister lisusu numéro yango wana zoleka wana donc ozana posa contact ba expliquer susu bien tina mozindo nango obengi bongo ba pese ba précision mususu pona prix bomi tungisa te prix moko eza TikTok nyonso to site lobby nyonso eza wana numéro ezotambola wana bobenga omoni koyoka sangwa musika non approcher yaka penza pembeni bomona bilengi o biso tozomona donc awa penza rien à dire et donc rien à dire. Merci pour nanga étoile na lingi bino mingi et batu nyonso bakoya awa to souhaiter bino biso to lobaka bienvenue na français to lobi soyez le bienvenu la bienvenue voilà. Bonjour, nga Yasmine Siaka, née dans une famille polygame. Mais ndenge papa ambiso aboti biso bandundu boye to bota me misato. Moko ya mobali akufa natikala nga na ndeko na nga mwasi et na famille wana na botamaki nazaki na loposo ya ndundu parce que naza ndundu naza mondele te et na kozala ndundu na nga na bandaki omona étrange lokwa ndeti naza lokwa ndeti mutu nyonso te parce que bandeko na nga na banzela babandaki kotala nga so nazotambola munoso azotala ngai non et non bandeko mimona étrange parce que bato nyonso bando otala nga ndenge mosusu so mutu azotala nga mutu mosusu azotala nga aza salite ndundu parce que bando misuku toloba soko lali na ndundu olaki ete akobimelo na butu
ba camarade nango au moins tonton miso azokima te nga kosaka na ndundu te mama biso apekisa ngai bandundu bazalaka bandoki bolingo solo te la plupart balingaka ndundu azomona lorwa ndeti sexe na ye eza différent na moto aza noir et pourtant sexe ya ndundu na o moto aza noir aya nango kaka ndenge moko eza yango mpe kaka na elengi moko oyo oyoka wana ka nde yo oyoka mpe awa eza yango kaka ndenge moko eza yango te ke o ye azalaka so na guni eza te mais bato ebele surtout nga moko naza victime nango ebele basaprocha amoni oza po aza ndundu na mekano ezaka couleur nini mais mibale ebele balingaka vraiment ndundu na bolingo solo te au début bandundu bazalaka boye et quand je grandissais bandosanga passe et je même eu à risquer ma vie mokolo mosusu nazokende classe ezalaki na mama moko boye abandaki kolanda ngai mama wana bandolanda ngai na nzela na ngai ya classe wana nazalaki na 3e année de humanité na bandotanga na école naptat na lemba mama wana azolanda ngai na ye koloba na ndako papa mama moko boye na remarqué azofile ngai nalongi mpe na école pa directeur ayebisi nga ok c'est bon lokoni eza oremarke mama moko azofile so tomoni ye lisusu sala biso signe tokoya tokokanga ye ezaki un certain jeudi boye mama ngo so alandanga jour wana tellement ke nakomaki vigilante mama na bandolanda nga naki nalobi na école ale bazwi mama na babimi balandeli bazwi bakangi mama na bamemi na la police bamemi na mama na la police batuni mama yo ozolandela mwana onini mama na lobi nazolandela mwana oyo parce que aza ndundu bandundu parti moko ya sexe na bango eza ba pouvoir basalela yango na ba monde ya ténèbres pa bamikonzi ebele eza parti wana sexe basalela yango na Kenya surtout basalela babiloko wana ndi mbala moko na mabanusa mama nolingo boma ngai mpona nini nazaka mutu lokola yo okokozala pe na bana to bana na yo bakokobota bandundu lokola ngai na komaki mpe kobanga kosola na bato kokutana ta na bato mosusu na komee kobanga mais na force oyo nazale nango na koli na ndenge namoni bato mosusu bazwi vers ngai et puis na se sentir à l'aise lelo nazala na complexe mpona nga te na milingaka makasi bato babenganga kuna fière makasi mais na milingaka bongo mpona naza ndundu conseil on opesa na balinos nyonso c'est trouver oza normal mimonaki oza différent na mutu mosusu te mindima na oza ndundu minzima oza ndundu et orevivre bien oyo aza na linos pembeni na ya fandaka na ye bo sous-estimaka bango te parce que ozo sous-estime ye ezopesa pasi na motema aza koseloigne na yo azobanga bolinga banduni parce que kozala na loposo oyo eza facile te parce que moi oyo toza nango awa na Kinshasa toza na climat tropical mais climat tropical wana moi ezalaka makasi moi na poso oyo epesaka yango cancer de peau wana ememaka biso na liwa mpe ndundu nyonso ana problème ya misu wana bamoko chambre noire wana nyonso efere réfléchisaki ngai ebele et na tuna mokie docteur mosusu ke ezalaka mpona nini biso tobotama boye nasali recherche na nga namoni bamoka mélanine bamoka banini mosusu sina osenga na bino mpe bandeko bozolanda bosunga bandundu parce que ndundu aza fragile il faut protéger ye toza so na 3 catégories de ndundu mpe bandundu lorande singa na ndundu angulaire nga na ndundu angulaire mais eza na bandundu mosusu oyo baza par exemple nga nde tokopakola produit moko te mais produit wana baproduit il faut eya mpona dermatologue azwa yango aétudie yango azwi atala eza type ya ndundu nini azwi produit wana aprécie nyonso wana biso moto tokokosala yango te mibali ebele balingaka ndundu na bolingo solo te la plupart balingaka ndundu azomona lorwa ndeti sexe na ye eza différent na moto aza noir et pourtant sexe ya ndundu na o moto aza noir aya nango kaka ndenge moko eza yango mpe kaka na elengi moko oyo oyoka wana ka nde yo oyoka mpe awa eza yango kaka ndenge moko eza yango te ke ye azalaka so na guni eza te mais
bato ebele surtout nga moko naza victime nango ebele basapprocha amoni oza po aza ndundu na mekano ezaka couleur nini mais mibali ebele balingaka vraiment ndundu na bolingo solo te au début